via viar. Bon, ok. On a même les bino libossé à peuple de Dieu et ali témoignage. Makamani comme la kiosaki na makola et surtout za yela kiosaki no pagano. Frère Isaac Mkoto comme makamba banga ba kombo hein. Kombo de Jésus le bezo beta na ndenge ya mato via viar. Isaac via est-ce que ça à congolais mais bon via pe mané bandisco ko banada ko salanga banana nzela. Na kayinga kamisu na moni esprit moko ebimi na mi kanyingai ebani ko sa na fox po nezo ai ken na ngai avant to bima libanda ya ndaku emeki ko simba ndeko moko azalaki wana na kota ki transparent mbala moko esprit ni matina ngai bimi na nga toka to bimi libanda ya tol na mimoni esika moko bandi ko pusana bandi ko pusa bandi ko mituna na komi na ndenge nini epi awa eza wapi mbala moko bandi ko expliquer ngai pourquoi na komi awa ndina ki ko se tenir compte que sika na zaina na route en fait tuni mutuna na biba oyo basimbi ba micro na ba oyo basimbi ba bible bazaba nani yo na mokilo ka déjà ba église mabe batambola solo na ngwe panzana mais pour ni totuna la kisanga ba église ya malampo wana ndizala ka débat po alobi ekeko bango basalilaka o babaka kezali mama Maria mezali ete ezali nde mwasi ya Lucifer na sima na ngata bafandisi ngai bakayinga singa na maboko parce bafandisa kinga ezalaki na selili moko esika batiaka batu tango nafandi nazolela naoki mutu moko asimbi ngai na lipeka abanda koyemba musique chrétien akufa tango nayoki kaka mongongo mbala moko na telemi na tali na tangi mbala moko kombo na Sir M aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien atako bapakolaki mafuta na mosakolimo lelo yayo bolingo ebateli le nazarete lipamboli oyo emonanaka tembeni mama kandi elobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana longo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Béni soit le nom de l'Éternel qui nous a créés par son image, comme dit la parole dans Genèse. Shalom, bonjour chez vous, peuple de Dieu, amoureux de Jésus-Christ, aussi c'est là qui aime les Nazaréens, aussi la princesse de l'Éternel. Je vous aime aussi de l'amour de Christ, voilà pourquoi j'ai dit Shalom, que la paix de notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Tous nous avons besoin de la paix, de la bénédiction de l'Éternel, bien sûr, car la Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait suivre d'aucun chagrin. Aujourd'hui, dans cette émission de témoignage, nous sommes bénis. Nous sommes bénis de la part de l'Éternel. Mais avant toute chose, bénissons le nom de l'Éternel, réjouissons-nous comme la parole de Dieu nous recommande dans les Seigneurs à travers ces cantiques. Je signale derrière la caméra, c'est Yves Bolofa et donc Monsieur Fayoul, comme on l'appelle, Monsieur Fayoul Yves Bolofa. Ma condoléance naïe, malgré Akoufeli, mais Azozanga Roya Moussalate, Nazo Petit Kalaivi. Ote maman, le quoi ils a témoigné à Isaac. Non, zangate et puis qu'il a une gaioka combo. Autant à combo à mon tout mais néanmoins, il veut faire son travail pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aussi, il s'appelle comment encore? J'ai oublié le nom. Alain Kiakala. Alain Kiakala, on l'appelle Boavida. C'est ça son nom. Que le Seigneur lui bénisse abondamment. Pourquoi pas? C'est lui qu'on appelle nos frères aussi. Bientôt là pour découvrir Bango. Et Eric Mbouy, évangéliste aussi, évangéliste Arsène.
tolongwe na Larsen toye na Arsène d'abord mesana bon mona bango kala mingité ba banda pe ko présenter ba émission elongo na biso je signale je reçois Isaac avec son témoignage na PC Mbote kala mingité son pasteur prophète Babishima Babishima. Je ne sais pas si c'est Babishima, c'est Babouchima. Mais il s'appelle le prophète Ézéchiel. Ézéchiel, c'est son nom, l'homme des anges. Donc, tous on a ma caméra. Tout s'est préparé et puis on se retrouve tout juste après. Régie à vous. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakati. Sakati. On y va. De retour sur ce plateau, je dis des big salutations à Papa Guy là-bas, la Maman Lauriane là-bas, là, depuis l'Afrique du Sud. Tous les enfants, je vous aime beaucoup, tu vous aime bien. Marlène Bouilly, Yaya t'aime beaucoup de l'amour de Christ depuis Afrique du Sud. Zamba Pambolayo, Nikab, les États-Unis, God bless you. Maman Betty Kokele, I love you so much. Papa Teo Kazadi, Zamba Pambola Binonio Soto David, Bissika Bozali, pour la ninité. Maman Foura de moi-même, ma maman chérie. Que le Seigneur te bénisse abondamment et papa. Pourquoi pas à maman Madi Kebani, maman Madi Kebani et papa Bruno. Nzamba Pambola Bino Bissika Bozali napesi ba big salutation mini na maman Marie-Claire Karawa na papa Timothy Karawa Nzambe a Pambola Bino. La Bible me dit que ma foute ezo utana mutu yaron ezo kitana mandefu na ye. Je regarde le prophète de Babishima. Prophète Ézéchiel, comment ça va? Oui, ça va bien, c'est Tiffany. Nzamba Pambola Bino. Merci de vous inviter na espace na Bino. Merci. Les Nazariens, merci beaucoup. C'est le prophète quand on est en copone c'était na komana comme elle personne en coma et quand na kai prophète Yabishima Yabishi ye akoti na kai na ndinga mabete na ndenge ke na bosana te comme maman Tiffany pas zaki na kai ye za ndinga mabete prophète Yabishi akati. Isaac, ça va? Oui, ça shalom, va. Shalom. Oui, shalom. Comment vous allez? Oui, ça va. Vous êtes en forme? Oui, en forme. Non, mon ami, tu as lenga malilito. Ça va? Oui, ça va. Bal boson les Nazariens et c'est lion dingeni. Oui, ça a plaisir. Ya koyamba ngai awa donc Nzamba Pambola Bino. Nini c'est pétition. Donc c'est pétition ngai dans de 1 bana Nzambe misusu pona ni balanda ngai te na ba chaîne misusu et puis ba kolanda na chaîne na les Nazariens donc ils a plaisir pour nous. Pesa na bana Nzambe bakolanda mbote. Oui, na pesi bana Nzambe nyonso bazwa na ngai mbote. Maita moi voir. Na pesi bana Nzambe bozwa na ngai na pesi bino mbote kola Pambola Bino o nyonso boza branché na chaîne na bino les Nazariens kola sa Pambola Bino na ebete bokoza la béni na témoignage o et puis na émission. Merci prophète vraiment présence na yo kozala mingi na témoignage pour na nini. Vraiment présence nanga kozala mingi pour na ba intervention misusu ezali biblique parce que tous les témoignages sont dans la conformité à la parole de Dieu. Okay. Donc c'est un peu ma présence dans témoignage, expérience humaine où Yesu a mis le jeune frère Isaac. Est-ce que le témoignage est important comme un prophète? Oui, témoignage est important. La Bible dit que nous sommes sauvés à cause du témoignage de Christ. Donc, il y a un témoignage de Moutou. Les autres, ça a lumière. Donc, le témoignage, il y a la vérité, mon cause qui caché, ils ont révélé en gros. C'est très important pour le peuple de débat bénéficier. Merci, frère Isaac. Au salon, on a intro, il y a témoignage. Puis, s'il y a des questions, on pourra poser.
Oui, merci. Na pambo ibana nzambe nyaso bazolanda ngai, ngai kombo na ngai frère Isaac Viard. Oui. Kombo na ngai frère Isaac Viard. Nazali mwana wa botami na famille ya 6 personnes. Tozali mibali 5 mwasi kaka moko. Wow. Donc nga nazali 3e na famille, nazali diplômé. Nzambe asalaki ngai grâce na botami na famille mama na ngai kombo na ye Elali Kaiki, papa wa botinga kombo na ye Camille Viard. Aza congolais pour ba kombo na ezakate awa Viard. Aza congolais papa ya Congo pende ya biso. Oui, ya Congo ya biso. Frère Isaac Mikoto koma makamba banga ba kombo po kombo de Jésus lo bezo beta na ndenge ya matoi Viard. Bana bota ma Congo pour faire peut-être ko ba kombo na Congo. Bon, même ngamoko ndeko moko benga nga tuni Isaac Viard, est-ce que ça asa congolais mais bon Viard isa kombo comme si que ya bato libanda ba pays ya libanda surtout. Mais isa kombo donc dans classe ensemble bangi ba pise kombo wana Viard. Donc ça Viard. Bon, OK. On a memeli bino liboso ya peuple de Dieu, ezali témoignage oyo nayebaki ko vivre yango na bambula oyo tikoleka. Ezalaki na 2017 soki na bosani te ekoki kozala na 11 mois nabimaki nakendaki kotala ndeko moko mpo namona ye kala nabimaki mpenza banda ntongo ntango nakei mpe kuna nakutani na ye te namekaki mpe kotambola kotala baninga misusu wana nayaki kozonga na ndako ezalaki ba 20h oyo nazongaki ntango nabandaki koya na nzela na mutuka deja nabandaki kosentir bien te mpo nabelaka mayada pema te mais une semaine wana avant makambo e arrivé nabandaki koyoka mwa pema ata nazoprie soki nazali kotema efu soki pema wana esalinga efu nafanda. Pardon frère Isaac, oza issu d'une famille chrétienne. Makambo wana ekomelaki ozalaki na makolo ye surtout eyelaki ozalaki no mopagano. Makambo wana eyelaki ngai wana nabandi kosambela. Oui. Makambo elinga nabandaki kosambela ntango nazongi na ndako mpe mane bandisiko ebandaki kosalanga bana na nzela ntango nakomi lokola momisano napesi bato nyonso mbote epuis nakipaki te nini bazosala epuis napesaki kaka mbote na ye nalongoli kaka sapatu mbala moko nalali kaka pembeni bandeko bazalaki ntango nalali mpe mawane bandi kosala ngai me nakangi misu ke kozwa pungi te ndeti biso tolalaka boza na posa pungi nakangi kaka misu namoni esprit moko ebimi na mire des œuvres sous forme elilingi ya mutu nde marchaka eye mba moko ekangi ngai ntango ekangi ngai ebandi kosala na fox mpo na ezwa ekende na ngai ebandi kobenda nga na makasi ezobenda nga makasi namonaki esprit yango donc ezalaki na fox koleka ngai donc esalaki esprit wana ebendaki ngai bande kokende na ngai donc avant tobima libanda ya ndako nameki kosimba ndeko moko azalaki wana ndeko nanga azalaki mpona simba ye peut-être akoki koyoka ameka kobouge ngai mpona lamuka me nasimbaki ye nasantaki ke ayokaki te nakotaki ye transparent mbala moko esprit wana emati na ngai ebimi na nga ntongo tobimi libanda ya tol na mimoni esika moko ezalaki molili makasi donc nabandaki koyeba te esika yango ezalaki wapi me ezalaki direction moko ezalaki monene nabandi koavance na mosika naye komona portail moko ya monene na mosika tala bandi kopusana bandi kopusa bandi soko mituna nakomi na ndenge nini epi awa eza wapi mbala moko namoni apparition ya ange moko abimi nabandi komituna awa nakomi ndenge nini epi pourquoi
ba moka bani ko expliquer ngai pourquoi na komi awa ndi na ki se tenir compte que si kana zaina na route en fer parce que l'un des jours bateya biso li felo bateya biso nzela li felo ndenge ezalaka ndi na ki koyeba biloko wana et puis nazwaki courage ya kotuna ange toyaki ne pembeni bakestion oyo etungisaka mpe ngai ntango nazalaka na mokili namoni abendi ngai amatisi ngai mona niveau ya moke natiki mabele nakomi likolo to jusqu'au direction ya porte opesi yango mokongo tokomotala esika ndeti bato bazowutela namoni mbala moko ebele ya bato. S'il vous plaît, frère Isaac, tant que tu n'as qu'un jananan, au mon accueilli, pourquoi ça a, avec ça que ça n'a pas. Tant qu'on a tout n'a qui après ça qui n'a réponse après ça une réponse mais à tel qui n'a pas pour y mériner dans les alliés qui a resécaté dans les alliés qui peut à candidater mais banega kota la maille te comme le roi un espace de pesi porte tout le monde qui me compte au motel laisser bateau zoouta namoni batu ebele bazoya basi na mibali mindele da baras nyonso tango bazoya natali komona bango nyonso bazalaki bolumbu na basi na mibali tango natalaki malamu namoni bamisusu bazalaki na babible mpe bamisusu bazalaki na ba micro na tuni mutuna na biba oyo basimbi ba micro na ba oyo basimbi ba bible bazaba nani de angeli wana ebisinga ba oyo basimbi ba bible ba misusu bango moko abibenga ka basala nzambe mais bazaba basala nzambe te babande ko kanisa ba la volonté nzambe au contraire babande ko la volonté nzambe te abi pe ba misusu baba zalaki ko la nzambe na volonté na ye mais na tango esuka avant ba kufa ba kambaki ba mi kambaki na nzela moko mabe nde sali ke baba ko ya awa nde natuni ba oyo basindi ba micro bazaba nani aiba oyo basimbi ba micro bazaba yembi mais etambo na bango ezalaki malamu te na mission nzambe te bande komona bato bazomona bango bazoyemba mais bazana ba vie misusu bazosala eza contraire na volonté ya nzambe nde natunaki motuna na ebisi posa na ngeza na yeba l'église nini oyo ya mabe eza na kati ya mokilo tozali nde ayebisaki nga atalisaki ngai église moko donc babengaka yango maison mère naolia bakiti na bamesa atanya ukondoko namona yo natya yo na mwamba na minito na kata mpe na katikati ya saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour Boni. et l'autre côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros donc dès que ça on a eu galère na niveau 0 tout ça la boy ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazotiela bino mwa mokio naza nango na agence moko boye Nazareta. Caritas, c'est du sérieux. oh maman comment des bongo donc yo pesa ufuti mbongo kuna partir à poto biso to ya to biloko na bengi ya Scotty agence moi ifungami comme nango Nazareta nakufi agence lisusu nakesa su mulongo kuna pour cela susu kuna eza mambo mulongo te ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yeso mona makamba bongo na monte bat papesi mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango bandi mama leki na ngai yebisi ngai me na ndimi te nalingi namona kimona mbeso mpo likambo boye na monde nani esalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta
ezali boutique ou ezali à distribution ya produits alimentaires. Tosali po tosunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources comme la boîte bandeko on baza niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sunga yo, à aux yeux de l'olia. Eh maman Nazareth Nzamba Pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, Toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareth, nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça c'est du sérieux. Comment on parle? Maison de Moussa Nara comment? Maison mère. Cadeau. Mes frères Isaac Toké, non, pardon. Pour nous qui n'a poussé par l'église à ma bé, oh yo na mokilo ka déjà l'église à ma bé ba tambola solo na we panzana. Mais pour nous tourner l'accent l'église ya malam, pour wana des ala ka débat pour bandika na ma bé. Faut ba na malamu. Ngai na bandaki na ya mabe parce que donc ngai na okaka minka ka église oyo pour biso pe to bandaki kokota ngo liboso. Kato. Oui. Okaka sango ke eza mabe mais lokola nanu tondima te parce que tout le monde peut be préviter atana bando to biso pina to mona te yango question nga liboso na ndo sepeleza ndé bongo église mabe pona yeba pona tika susciter ko mi poser ba question to na tika kozala ignorant ndé na tuna ki église ya mabe na mokili ala ki singai église ya Kato. Ya kato. Tango atali singa yango namoni na kati namoni batu. Bazali ebele bazali lokola enchaîné bakanyi bango basinga na makolo maboko bakanyi bango basinga na kingo lokola besclave ndenge bazalaka na kala ta bando teka batu nde babande kokanga batu. Et puis namoni mutu moko liboso na bango asimbi bango azobenda bango ayebisi ngai ndomoni bango wana yango ezalaka difficile atoteyi bango liloba mayeba bongo neza te ezalaka pasi parce que bamilimilimo na bango esi bameme yango na mokili ya molili nzoto eza awa molimo na bango esi bameme yango na mokili ya molili. Et puis na tuni question nalobi ndenge nini bato oyo bazali ebele nzambe akoki kopermettre bango nyonso bakota en fer alobi ba oyo ya nzambe avant liwa na bango babimaka na église wana soki etikeli bango ngonga mpo bakufa nzambe asalaka grâce bayebaka kolongwa na église wana et puis bayebaka kovivre na kimia ya nzambe. Atuni ngai eske oyi kosalema moto agumbamela ekeko en même temps agumbamela nzambe nga nalobi ete oyi kosalema te alobi ekeko bango basalelaka oyo babakaka ezali mama Maria mais ezali ye te
ezali nde mwasi ya Lucifer oyo bagumbamelaka abi ezali mwasi ya Lucifer oyo bagumbamelaka oui natuni ye lakisa ngai église ya mibale oyo ya mabe na mokili wana nde apesaki ngai kombo te atalisaki ngai kaka balataki na kati balati toge ya noire na loketo batie ceinture rouge na mutu balingi singa noire awa batie étoile moko na mbunzu ndenge ayeki otalisa nga alobi na kati wana bato nyonso bazali na kati ya église wana bazwaka milimo na bango bamemaka yango na prison moko kombo nango Predium esika bakangaka milimo ya baye nyonso oyo bazali na kati ya église wana oyo bagumbamelaka ekeko wana mais ok ezali moto te bazogumbamelaka kuma Mama Maria mais ezali nde mwasi ya Lucifer oyo bazosalela na ntango bazogumbamela ye mbala moko na mimoni alongoli ngai na esika wana na mikuti sikoyo na kati nayoki mbamo makelele ya bato. Pardon frère Isaac, deuxième église ana batangila ko kombote selon yo monaki que église n'est ça rappelle un kilo. Je crois parce que na mona une fois photo ya bongo ya na mona photo ya bongo déjà mondeli moko mais kombo église na yebiti. OK, ça va. Na mimoni na kati me na moni mutute kaka na mimoni sikonga moko na yoki kaka bakria batu bazoganga na mituni oyo eza nini lisusu awa nayoki mongonga mutu moko te tuna ngai awa oyo kosala nini me na nde okomona elongi na ye te azotuna ngai kaka awa oyo kosala nini mwana oyo kosala nini nayebi te nde na se retrouve awa nayebi te nazalaki ya kolala na se retrouve kaka mbala moko nakomi awa me nayebi te ndenge nini nakomi natuni ozali nani ayebisi ngai nazali koko na yo ayebisi ngai nazali koko na yo ntango ayebisi ngai bongo nayoki mongongo moko elebi wana nani mbala moko natelemi mopanzi namoni esprit moko eza géant abandi koya mbala moko ekangi ngai bandi kobenda ngai ezobenda ngai ememi ngai ti liboso ya mutu moko donc afandi na trône pembe na trône na ye donc ezali lokola mwa balumière ya moto soki ezopela ndenge eéclairaka azoseka natelemi liboso na ye ayebisi ngai obetaka ntolo okanisaki que l'un des jours okoya awa te mbala moko naye koraisonne naye koyeba malamu esika nazali naza nde na enfer parce que bateya ngai déjà sur enfer ndenge ezalaka ayebisi ngai nayebi eke bato ya mokili mobimba balingaka enfer balingaka esika oyo mingi nayebi ete bakoya awa abi nyonso bande kosala mokili nyonso bande kosala ndenge obandeki kwende kosalela nzambe ntango azoloba bongo alakisi biso alakisi ngai image moko oyo mokolo moko bazoteya sur enfer nazalaki parmi bato bandaki kokende kokabola bainvitation mpona kokende kobenga bato alakisi ngai service nasalaka na église ayebisi ngai nyonso bande kosala eza pamba ntolo obetaki na mokili eza pamba nayebaki ke kokóma na esika oyo nabandi kolela sikoyo nzambe elimbisa yo ka mawa bimisa na kati esika oyo nzambe elimbisa nga yokelanga mawa nzambe elimbisa yokelanga mawa bi ya liboso tozokata wana loboko paske obandaki kozwa biloko ya bato sans permission
apesi ordre na demo moko azalaki wana bazwi bakati nga loboko na bani kolela kaka nzambe yoka mawa limbisa ngai kanisa ata oyo nasalela yo yokelanga mawa limbisa ngai yokelanga mawa limbisa ngai abi awa nyonso okosenga moto akoyoka azali te mpo awa chemin ya retour ezali te ntango akati nga loboko yango eyebi kozonga lisusu nazolela ayebisi ngai apesi ordre abi monoko wana abandi koloba mpe makambo ya lokuta bozwa botumba yango bayebi kosopela ngai mai moko ezali moto ebandi kotumba nga monoko nga nazolela kaka nzambe limbisa yoka mawa kanisa te moke nasala yoka mawa limbisa ngai ya bandi koseka telemi azobeta ntolo abi mokili nayebeke elingaka esika oyo l'un des jours bato nyonso bakoya na baoyo babetaka ntolo bakoya na kati esika oyo abi yo nakozala na posa na yo botia nanu mopanzi bayebi kotianga pembeni ya esika moko na nsima na nga to bafandisi ngai bakayinga singa na maboko pasi bafandisaki nga ezalaki na selili moko esika batiaka bato ntango nafandi nazolela naoki motu moko asimbi ngai na lipeka atuninga mwana yo kosala nini nga natala elongi na ye te naolela kaka nayebi na nga te nazalaki ya kolala me na comprendre te ndenge nini nakomi na kati esika oyo ayebisi ngai ngai mpe bakongolais balingaki ngai mingi kokwa oui abi ngai mpe bakongolais balingaki ngai mingi ntango alobi bongo naye kose rappele mokolo moko nayoka témoignage ya sere moko oyo abandi koyemba musique chrétien akufa ntango nayoki kaka mongongo mbala moko na telemi natali natangi mbala moko kombo na ye sere M. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima, l'a invité Binonio chaque samedi à partir de 18h30. Dans lobby chaque samedi à partir de 18h30. Tokozala na live awa na les Nazariens face à Maman Tiffany. Émission prophétique, délivrance et puis surnaturelle. Au Bengi Piso, na Yambio, na Sakoli po na yo, na Yebisio Makambo Zotungisa yo, na Sambeli Pepo na yo. Na lobby chaque samedi à partir de 18h30 d'ici Kanyo Sozali to outi na ba confinement toza déjà déconfiné outi musalo yé au bongami au fongoli télévision na yo samedi les Nazariens à partir de 18h30 Simba 18h30 chaque samedi live na lobby bo ozo benganga na osakola pona nazo sambela pona yo mituna nyonso yo za nango poso tuna otuni topesi réponse o bandoto olotaka bandoto moko ya mystique olotaka ndoto ozopumbwe bolumbu obengi kaka to expliquer yo pourquoi omonaka makambo wana korate te nayebi que Seigneur Jésus-Christ akozala pe au rendez-vous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Ezakaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazariens ont un souci mouké, vraiment souci mouko technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'ailleurs que vous accepterez biso na banda kunabino ka lolenge tozali. Vraiment to senga na bino na bolinga nkolo, bayo bolinga ka kolanda mingi mingi les Nazariens. Vraiment bosunga biso bo
s'abonner na les Nazaréens News. Donc neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens oyo ya Kinshasa nde oboye baki liboso ezu un petit problème technique. Donc moi et toko taba vidéo il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc voilà pourquoi na bolingo musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens News. Dans les Nazaréens News nde ya bino les Nazaréens News les aka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens famille les Nazaréens toujours mais news au betka les Nazaréens News ndenge ba komi wana o cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement donc il faut s'abonner ou puis moninga s'abonner ou puis de quoi s'abonner donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît bible ngakolo bible ngala certifié bible ngala princesse de l'Éternel je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps, nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins quand émission Talio attaque au Tali donc tozo suka kana ba minute choba 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke mula izate donc ba témoignage olanjo table sainte olandie mission ka ucho olanda oyo attaque oyo olandi ya muke oyo donc cliquez lien oyo za na se wana après titrage kazo elandaka wana donc soko moni titrage na se wana omona lien alors cliquez le lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News donc cliquez kaka donc au tali attaque au moment titrage ezawana ce qu'on a c'est à titrage wana au moment lien final lien wana et vous mettez dans les Nazaréens News. Quant à moi je suis rempli, je suis comblé de joie pour beaucoup s'abonner et belé ciao. Loba Satan azana ba problème. Oh asimbikisi. Asimbiki. Eli kambwa kisi te yobe ke doluka kisi na osala nini? Oh simba. Biso tozoyemba